grâce temo réellement amata niveau akoma na niveau mosusu to ndenge nini. Grâce temo na Jerry Show bazaba niveau moko to grâce temo amata penza niveau azo mérité azala côté mosusu to ndenge nini. Grâce temo comportement ya kokabwana na bandeko mosusu ya réseaux sociaux pour garder monde oyo aza lelo bomoni yango ndenge nini. Grâce temo réellement Popol Mopasula lokola tie na ndaku na ye apesi efungula kende kota kuna. Grâce temo azali mwasi ya Popol Mopasula to ezali bongo te. Grâce temo lokola ye moko akonfirme na monoko na ye que le King Fally cousin na ye azali mutu abimaka na ye. Grâce temo sikoyo bato ebele balobi eza pa Popol Mopasula. Eloko nini elakisi eza pa Popol Mopasula? Po Popol Mopasula aza cousin na ye to Popol Mopasula po atie na ndaku aza susu cousin ya le King Fally. Mais soki Popol Mopasula aza cousin ya le King Fally, seke bandeko ya Popol Mopasula pe bazali ba cousin ya Fally. Alors soki cousin oyo abimaka na grâce eza ndeko ya Popol Mopasula, alors Popol Mopasula pe akokotia ye pe na ndako ndenge aza na France. Bongo to bongo te. Bolongo la combo ya couple na buzoba bo finganga po na yebi keloko e déranger bino eza voyage na mukanda 4 ans. Yon des oswa bino parce que bo sa bongo po bo yinisanga madame ipupa yinanga monake mwana yo alonga peme bo ya mitema mabengo ya kindoke ngo botiko lokana butu bo moyo lokana moyi bolingana bino ngate na yebi mais on dirait bo matisi sous dozo linganga te zanga nyanya bo tina na poison bo bomanga na kufa bo sala nyonso to bo sa mais bo salanga botika couple ya batu tranquille mobali nanga c'est le cousin de monsieur Fally Ipupa nazana poma je t'aime tene nazawa. Je suis vraiment une femme comblée. Na la rana je t'aime, na la mkarana je t'aime. Mon gars là actuellement, je pense qu'il va tomber sur cette vidéo. Je t'aime beaucoup bébé. Je t'attends ici sur Paris. D'accord mon amour, je t'attends ici. C'est tout ce qui vous dérange. Et là quand il dérange bino, bino ka c'est le ni dérange bino. Poto nangande et dérange bino. Ya. Oh, botsika couple là batou tranquille, je ne veux pas. Alors, monsieur Fally Ipupa, maman Nana Ketchup, je tiens vraiment à s'excuser pour ces deux agréments. Vous êtes juste victime. Il y a rage, il y a méchanceté, il y a bas congolais. Il y a soi-disant médiocre, au bas live et tout. C'est ça. Je suis désolée que c'est là. Et Yananzela Nanga. Je suis désolée, madame Ipupa. Je suis désolée, monsieur Fally Ipupa. En tout cas, les mots me manquent. Vraiment, le mot me manque. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote barando na barandonette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé.
Bote, ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Nga na yebi ke oyebo to poza makangu ya popol mupasula. En tout cas nga pe ya na ona pesa ki o mayele grâce bande la popol ngai na to sona ki na ko ya poto. Na biso va la popol azane mo amelamu, il est intelligent et tout en plus popol na Kinshasa ngope a commencé pe charger la communication ça m'a le coulas. A on se retrouver moninga pa tio na liste a poto. Yo bité popol té grâce nga na yebi ke yo yebise nga oko kangama na yo na ba koni fuati o nyoso ba keite rosa no plus na ba mano pozo lingo kota no mekiri ya ba mano. Bon, tobanda na niveau grâce temo na jeli show baza toujours niveau moko. Niveau échangé. Grâce temo soki azo kabola amitia neti aza na niveau mosusu ake na classe sociale mosusu ezali nde bato oyo yazo fréquente sikoyo. Nalobi teke baza ba ami ekokozala a partir ya mobali oyo azozwa to mobali oyo azobima na ye bakote azomema ye na bato oyo bazokutana respect oyo bazopesa ye ekokozala na faveur ya mobali wana to ekokozala respect oyo bazopesa ye po te bazala na elongo batia ye à l'aise. Donc bandeko ezali yango nde ezotinda grâce temo amimona azali na niveau mosusu ke Bajel Show. Tout d'abord, aller dans un restaurant Louis Vuitton. Aller dans un hôtel Louis Vuitton. Donc, niveau balinge lié. Mutu alingi ye. Na sangisaka mbala moko na popol mupasula. Bandeko, popol mupasula bel et bien, selonga namoni, azali mobali ya Grace Timote. Popol mupasula deja, akufutela ye hotel Louis Vuitton te akolese na ba restaurant wana te. Nalobi tazangi mbongo. Me modèle namonelaka popol mupasula ba caprice wana akokosala yango bisalela te. Surtout na Grace Timote. Nalobi te ke mobali oyo azobima na Grace Temo popol mupasula aleki na valeur te. Aleki popol mupasula na valeur. Pa aleki popol mupasula na kimokolo. Pona bo comprendre moi muke. Alors bandeko yango nde ezotia Grace Temo alakisaki nazali niveau moko na bawana te. Po mode ya vie bazomemela ye na confort bazokende na ye. Nakanisa bomonaki awa ntango balingaki ye na Monsieur Panzu bomonaki ba appui azwaki pamilakisaki ke soki Monsieur Panzu alingi ye po ye mutu aza na niveau ya Monsieur Panzu Karine Mokonzi aza na niveau na ye te. Makambo ebele Karine akolobeza lokuta.
nakanisa tolandaki yango bien. Sikoyo mobali oyo alingi ye do makango a mobali te yazobenge moga me mokango ye mutasali grâce te moi se sentir bongo. Mais en réalité grâce te moi za toujours na lobi bien, grâce te moi za toujours niveau moko na jericho. Soki nde babali ye batie na ndako ya libala akomo vivre na mutu wana ndako moko tokomo mona bango officiellement mari et femme wana grâce temo a changé niveau. Pamba te tisi ko a changé niveau te azo vivre nde na niveau ya makangu na ye. Bandeko boyebi yango bien. Tangu mibali awa na poto baboyaka kolinga basi ya poto bolobaka na bango nini. Yozokende na Afrique kobala tangu koya na mwasi wana wa tangu akovanda wa akokoma mwasi ya poto. Do elakisi mwasi yo kezwa na Afrique soka za koya poto te azako lota poto azaki na valeur moko te na Kinshasa même na mibali ya quartier mutu moko ta fiançaye mutu moko ta zwa bula kobala ye yo soko memie na poto akoma neti biso donc akomata valeur akoma madame a poto exactement oyo yozali siko na grâce temo. Grâce temo aza na Afrique balingeli ye peka na Afrique me batie na niveau o mobali wana azali parce que mobali wana ata bombamaka na ye me bakamarade ya mobali wana bayebi grâce bapeti na confiance bayebi grâce soki mpe aza na basécurité to bagarde bayebi grâce babisika balovaka bayebi grâce donc niveau ya mobali wana yango nde zo accompagner grâce. Bolanda bien tango mese Panzo akabwani na grâce temo. Grâce temo abimaki na niveau nini akweyaki mbala moko na se soki bolingai bo compare ye na Malika Mania bolingai boloba Malika Mania sikoyo aleki grâce temo na niveau mais aleki te baza toujours niveau moko. Malika Mania kutu sajwe niveau na ye na mobali na ye mais grâce temo nano aleki mutu moko te na niveau po soki mobali wana atiki ye fo bazwa ye susu na mobali mosusu ya niveau wana amesana ba niveau wana komata niveau to babali ye batie na ndako et puis fo asalaka kindumba te eza te kazobima na oyo abimaka mpe na mosusu te. Nakanisa bino ba o bozali awa ba osi bakola boza na ba génération na biso bomona déjà na ba famille na bino na ba quartier na bino na ba commune na bino eza na basi bayaka kotala epa na bango na mutu moko azali mutu munene bomonaka baya kotalaka ye na sakombi balobi ke baza bandeko bamisu balobi te o kuna azalaka wana ya moke aza mwasi na ye do lupango wana emataka niveau
mokolo sakombi akoya lisusu te donc fo moto mosusu aya akoka na sakombi nazoloba sakombi bato ya mobutu na ntango akala boyebi ye botalaka mpe soki obeti na google okomona ye nazoloba sakombi ya madesu te alo bandeko ekendeke bongo soki napie exemple ya sakombi mpo nga mpe mbala liboso namona sakombi nanu kuti nakokisi ata 10 ans te namona ye exactement yaka na lupango moko balambaka bamikate na banini ayaka wana namoni aza mpe mokonzi na voiture mpenza Mercedes ya kitoko ntina kati azofungola yango azolakisa biso bana mike totalaka donc namona yango alo bandeko bato bamataka niveau bongo mwana mwasi mwana mobali mpa koomata niveau neti Ramsey amati niveau na mbongo ya be me tozolobela nanu basi yango wana Grace Temo azojouer kaka rôle mamati niveau te pamba te bakamaradi oyo aza na bango oyo azomona bakamaradi baza bakamaradi na ye te bango mpe na mitema bazozwa ye kamaradi te bazolia na ye bazoseka bavandi mpe bazozela mibali na bango donc makangu ya Grace Temo so akute na kamaradi ne mosusu aye mpe na makangu na ye makangu wana bakomi neti bakamaradi na Grace Temo me baza bakamaradi te bakomi nde bakonaissance sikoyo Grace Temo lokola ye azala na milie mosusu bamilie oyoyo ekomi oyela ye de plus en plus Grace Temo azomona azomata toujours niveau me sikoyo bana basi mosusu wana bazoya na bakope na bango wana to bamakangu to mibali na bango na ndako bazokutana na Grace Temo na makangu na ye bango bazomona Grace Temo aza kaka copine to makangu ya moto baye na ye bazoseka bazosolola bazoloba ne mpe oyo bakoloba voire même bakoloba na ye niveau okomi lelo kosala buzoba te donc Grace Temo akosentir niveau wana eza ya ye sakoti na classe ya likolo me classe wana mpo Grace Temo akota yango ezosenga te kazala makangu mobali ya mondo abombamaka te ezala mobali yango azali cousin ya le King Fally Ipupa te ezala mobali yango azali yaya ya Popol Mupasula totya neti Jean-Marie Lukulas Jean-Marie Lukulas azali yaya ya Popol Mupasula tosala neti Jean-Marie Lukulas azue makangu amati kaka niveau te bandeko soki nalobaki ke Popol Mupasula akokozwa Grace Temo makangu te elakisi te ke Jean-Marie Lukulasu akokozwa Grace Temo makangu te non Jean-Marie Lukulasi akokozwa Grace Temo makangu pourquoi pone écart ya âge lokola ye ayebani aza mpe na bamoyen na ye alors soko alingi mwasi moko jeune donc aokende kose aventurie na basite te loba tinda bato me nde akotala baoyo bamonanaka na bareseau sociaux to baoyo bamonanaka ntango réseau sociaux eza te
na musique neti ba danseuse a Kofi ba danseuse a Wenge ya Wera ya Jibe ya Félix Wazeko donc bakotala ba danseuse mwana wana sepelaka naye yango bomonaka ba danseuse ebele babima na batu babanga kotanga kombo na bango ntango mosusu bakosala bango mabe po eza question age ya molai me Popol Mupasula aza na age molai te na Grace Temo siko Popol Mupasula ye akomona ngo ekokole te azala copain ya Grace Temo akomona ngo ridicule na koti na motema nete me nazo observe ye akomona ngo ridicule mais tant qu'il y a na ye aza un homme respecté Jean-Marie Lukulas ya komona ngo ridicule akomona ke aza plus jeune ata bato bamoni baocomprendre ke nazo s'amuser on vit qu'une seule fois na vie mais grand-père Tremer aza na ye nakanisa bocomprendre mpo na boyoka mo explication très bien yango bokamwaka te ke o président Mobutu abotana mwasi moko na Selembau fo kolinga boyeba ekara age alo bandeko Grace Temo amati niveau moko te aza niveau moko na jelisho mende akokomata niveau pe Grace Temo aza na bakamaradi moko te na haute société bakamaradi na ye baza kaka oyo atiki kuna na se na société oyo azokima bakamaradi nezali bawana oyo tomonaka te soki toye na internet oyo tomonaka eza ba Carmen Odia ezali ba Malika Mania ba Fivette Mayemba batoka tozomona na réseaux sociaux bala japonaise Ritiana bango nde bakamaradi na ye amati niveau moko te mende akokomata soki akoki makambo batie na ndako sino te rien du tout azane kaka na se. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc on va s'entendre le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la
kelenge ya combat congolais TV vraiment ngamona zana chaîne na chaque kitoko ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama les boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakani kelenge ya combat congolais TV vraiment ngamona zana chaîne na chaque kitoko ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama les boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.